République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso G-Graphic Design la qualité c'est notre devoir ekeyo. Bienvenue sur Bolokoko officiel et bonjour et bonsoir et bonjour la baboni na biso ba nyonso ba misana kolanda Dorcas Bolokoko en direct de Bolokoko officiel que Dieu vous bénisse za ba bino il y a trop pays ya mingi abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolokoko officiel la chaîne d'actualité chaîne de Sepeli Sarabino et la Rabino Makambu tout en temps réel merci beaucoup. Nakolo nzambe ya salito lolonga na bino tokutana merci ya Tipe Bokana l'Orient de Bruxelles balobi mobile misapi ya pembe et la lela yo ya trop merci à Sam Coucou le nécessaire motema yeme coucou et pourquoi pas à Boni Toubé Belge Noir grand merci encore une fois de plus à Hervé Mikaï l'homme à battre l'ingénieur merci à toi merci encore Oyo babengi bongo Brigitte Mavinga la maman de Magali et David depuis Suède Pichu Sadam motema nanu doma na kati ya Suède wana ba bonjour na yo et puis ba bonjour encore et na l'honorable Francis Bandoubola ya yo yango yo na lingarabino ya trop pays ya mingi to s'abonner belé to like vidéo to partager to aimer biso to saka musala musala nde papa mama apa musato kota ma mususuté merci na baba Kuko merci na bagoulois Elimbizi merci na maman Kati merci à président Yoshua merci na bino tout bolinga biso mama zozona Inde merci na yo to continuer kotala ba émission ko partager et resala bien richi watu moisson ça na d'accord fungola la caméra ba moni na invité na ya la invité ya maman ndaku. Elle s'appelle Miss Lolo, Lolo de la presse. Donc, elle est allée les balobi, Zambé analyse. Les hommes ont mis la colère. Ana maman s'est gâté ma colère. Qui m'a solo là, anda homosexuel. Le roi a colère et hommes homosexuels. Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Dorcas Bolokoko, merci beaucoup. Bonjour, Nabalandi tout, il y a Bolokoko officiel. La personne va m'bote belé. Na linga bino makasi mbote na babako nyonso ya monde entier les abako je vous love na linga bino makasi donc na onso bosala rapona sila mbote belé na mama Zozo na Inde ma maman chérie na peso ba gros bisous mama Garda Kidinda ma maman chérie mama prophétesse o penza nzamba pesa mission
ya kosunga peuple de Dieu ya kobimisa peuple de Dieu na libulu banzema mama Gerda esala ka bien mama pasteur nanga José Kanyeba na pesi mbote belé mon pasteur à moi père spirituel nanga donc na pesi mbote belé na président Yoshua mbote belé na honorable Francis Badoubola na pesi mbote belé papa mbote belé na honorable Jean-Paul Ferrouzi Kibangala papa soin nzamba linga salitete mbote na boni toube belge noir babi mon latisi boni toube belge noir o akanisaka toujours Miss Lolo mon vieux cloclo mon nzambi de bundes na pesi mbote vieux nanga sam kuku le nécessaire motema ya mama aimé kuku moi ça me poussé na pesi bino mbote ebele na président Yoshua le président de tous les abakouk mama Katika Nika maman chérie na pesi mbote maman Angèle aux États-Unis donc na pesi mbote maman Elisabeth Monje Mbengai na Suède na pesi mbote vraiment batutu obolandaka biso obozaka na besoin tout ça il a bino ba promotion obo na besoin tout ça il a bino pub ya makambo nyonso tout en tout cas bo contacter biso neti nga na minute on a na téléphone donc semaine prochaine déjà na ozana ngo bo bengi ka Dorcas to on a besoin bo ça il a biso promotion yo na Miss Lolo to ya na biso neti nini na biso ya des bonhommes donc géographique babi ya onde makambo ingénieur Hervé Mbikai so na bosse no seke na sali lisumu na sali vraiment lisumu ingénieur Hervé Mbikai mto ayebo solo la na pesio ba mbote belé mbote na batutu o tozo soutenir si la bisalu vraiment to continue ko bonde la pona ye po bota bino moko et comme tu na mambo tonga Miss Lolo ça va bien ya énergie ezole kanga ka boye vraiment énergie les abakouk énergie ezole kanga ka boye mais nayebi ke semaine prochaine à votre téléphone et puis mutu mo boya ko commenter na émission tonté on va le que si la ressommela nga téléphone té to benga ka babakouk ba chemena na téléphone yaya mama famille biso tala bino té vraiment mama famille biso tala bino té famille ezaka na ba organisation nango ya bino biso to aka kota te ya biso biso kota te s'il vous plaît po téléphone nga na ozwa boyebi yango te bomona oka na TV na présentango merci en tout cas voilà merci beaucoup la bayenya so bozolanda vidéo oyo balobi Miss Lolo fambe ya baanalyse on a comment surnommer madame Sibolite Nzamba ba analyse Mukamba et la salité toujours propre et puis les madame la pub donc Google na okokati attends madame Miss la lunette si le batienga mais bon maman même facile ma classe mais madame Bible la bibliothèque na mutu le likam madame Bible mais surtout c'est la Bible to linga to sala ngolo kwa to linga to sala ngolo neti soki ndenge nini te nzambe mo alinga soin alinga salité te po so bomba salité na ndako o bomba pauvreté o benda pauvreté na kata ndako na mais so zaka mutu mo ya propre au moins que quelle que soit situation ko koma nango mona ezako toujours ko se décompter anzamba linga soin nga fona zaka toujours propre voilà Miss Lolo, merci beaucoup Babakou. Comment liker s'il vous plaît? Partager l'émission, commenter, bon s'abonner massivement. Babakou que chaîne nanga mikolo lokwa ngamo na ko télématé, bon quelqu'un ko s'abonner. Bon s'abonner ka massivement na Miss Lolo Moto TV. Eh, nous on va parler qu'il a bino. Vraiment. Donc ici la l'art de parler et l'intelligence, la sagesse. Non, moi j'ai demandé la sagesse et l'intelligence de Salomon Sengaki. Obiso la sagesse, oebo trancher ma cam. Taka roi Salomon. Moi si o alala ki pongi makasi. Muninga bomi mwana ena butu ayeko changer mwana. Mais roi Salomon il sa bango kake. Pona osukisa toka bola mwana katikati. Azaki pe l'intention ya kabola mwana te. Mais natala qui est vraiment la véritable mère. Vous comprenez? Tango alobi ka to kabola, o azaki mama ya mwana te, andimaki. Po yeba kufelaki déjà mwana. Mais o azaki mama ya mwana abaki bo pesa ye. Demoni mwana zonga na maboko de parce que sagesse n'était ça qui place wana. D'accord. Babi le commencement de la sagesse,
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, Obandozaka toujours la sagesse. Ya okubanga nzambe ezaka kolata jipa mulaite, kobanga nzambe ezaka kotia Bible munene na lipekate, kobanga nzambe ezaka respecter ba préceptes o ba komi na Deutéronome 28. D'accord. Na verset 1 na 15. 14 donc chose Bible dans 15e verset connaît la malédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et tu mets en pratique tous ces préceptes, voici les bénédictions qui te suivront et qui seront ton partage. D'accord. Vous comprenez? Donc, mutumuswa kozala, omone boye, mais abanga kanzambe makase pe linga nzambe koleka. Eza na bate bele ba linga nzambe te. Bayaka pa nzambe, soki azui, akomisi nzambe kwado. Zelanga mukopine ekufa na oya. Mais eza biso ba oyo. À 4 degrés, à problème, et saline, je suis toujours na sama kola nzambe. Pour mutu mo aza parfazate. Ya nzamba se na neto lingai. Pour so tel na commandement, pour zaka 613 commandements. Mais ba yela soka 10 commandements. OK. Mais zaka 613. Na commandement nyo so mo na ka bolingo ezonga. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Yangonga salaka. Merci beaucoup, Miss Lolo. Qu'on a la Rolamka. Marcho et Kisa Kobima. Toujours dans l'âme d'artiste, comédien, ma cambouezan a raté Zarobima. On a la Rolamka. On nous informe que Baby a commis l'iboma. Qui a informé, c'est qui a affirmé cette nouvelle? Les Ali Bongo. Princesse Illustar, où il y a côté qui peut-être on est direct moko, il y a TikTok confirmé que Baby, oui, Baby a commis l'ibomateur au monde, on a batoyé avec des larmes aux yeux. Kolobake, a tikala jamais comme la liboma, a yebi yangote. Pourquoi combattre une petite fille comme Baby? Oebi, merci beaucoup Dorcas. Oebi na via, mutu so azandoki. Là, on comprend que Mouto Toloka anaï. D'accord. Vous comprenez? Illustar, princesse Illustar. Et ça, lui, déjà, moi, 3 ans, il y a 4 ans. Au sang, on a eu pensé à la Sarah, moi, ça m'a il y a mon bal, mbasu. Ouais, ouais. Après ça, moi, c'est à Batou mbasu. Alors, on mbasu, à la Kishasa, aux États-Unis. Au yende, quand une fois, bien, Liboma. Oyenda zarafi ya bikota kota. Parce que comment on peut affirmer quelque chose qui n'est pas vrai? Aujourd'hui, nous salir réputation à moninga non. On dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Et puis, avant qu'on le beloko, il faut aussi l'investigation. Quand on me bat na kati ya buzo bate, ba ko mona batu le kwa zafi ya kisi nga na yebi baby depuis kala. Mwana na yebi depuis kala. Ezani ora na ye. Eza étoile na ye nde babondisaka. Baby aza na étoile makasi tala hotel point ke makenda mama olive azwaka baby. Mais bat makomata ka batate ya. Si le baby abi na tikela bino mama olive. Mais bon combattre ti ba kosela mwana na ba problème. Ba kosela mwana wana ba problème. Ya wana baby na opso boy. Yaya. Au moins, biso toza na race ba vainqueur, toza toujours na combat. Soko se laisser faire ou abandonner avant, yeba ko bima perdante na kati ya combat o. Bataille, hein? Tia maboko no na bataille. Kota na kati ya likambango, kota profondeur. Au moins nzambo alongisaka, nzambo a justifier amuto, a justifier. Princesse, ya poni yo na age no boye, oso politique. Yo utai ko kufela leki abaloba yo mto, ya kileki na o. Autant qu'on fait après quelques jours, quand on a conduit les pinots, auquel Dubaï. Yaya, boti karako, yo ba auto publier mutakala a kalamingi tawati. Oh, yesolo. Oh, même quand auto le cas kalamingi tawa publier ke a ben mbali ne se mo azabi mana mbali andani yote. Yanani. Carmen Odia. Guy Ewa soki Guy. On est dans la donne de bawela Guy Ewa yete. À la donia. Bon, yende mutu la yende princesse, ne muta oblingisa ki la donia pas giewa. Yaza malam. Comment vous croyez là? C'est comme baby on t'a baby ben liboma ndo kata bilamba. Après na fula olia matiti. Abi avec un autre mane ya kale na ke lokaba atema ka otumba ba comprendre et otumba ba to ka ngi ba photo ko mi liboma be lekeli. Non, le monde est méchant. Et puis, quand on a cololo pour informer que bébé est bon. Hey, baby, tant que ta grande sœur, na rose appelle sous
bon nayebi âge n'était te mais nayebi te âge n'était moi mokie mais akozala âge mona Élysée te ozo comprendre yango nalobi te nakoza ka grande sœur na ye nakoza grande sœur na yango naopesa conseil tant que grande sœur naoyebi so boye baby éviter monde oyo omoni monde ndenge na évita o matanga nayaka te feti nayaka te tournage oyo bato nasolola na bango te na oya te epuis nga na tournage na tuna banani baza atenga na oya nanga te ozo comprendre naboyaka nange koma kuna na tournage ya bato toke kobebisa mpo ngaso moto alobi na nga na okanga monoko te ngazala fi atolo pasi olobi na nga mbabonga mpe nazo répondre na mpe na makofi mani ndoba na nga na nzoto soki olobi medi tobandi yango ozo comprendre baby fais attention avec tous les gens qui t'entourent parce que oyeba bilongi mais oyebi mitema te tosala filme mo boye toyebani milongi kasi mitema te na filme wana na comprena toyebana mpenza bilongi mais mitema toyebana te ozo comprendre baby na oyebi so boye tant que grande sœur éviter tout le monde au monde qui a créé désagrément et puis miss bafina et ba film tout monde azolela yaya neti nga babenganga na film te osomonanga na ye na tv na ye kose plaindre non se plaindre te youtube eyango mpona motu nyonso kala nde ezaka makambo ya baproducteur ozomona soki neti arme lourd abengi yo te oyoka pasi otiti kalo abengi yo te oyoka pasi do baproducteur oyo bazalaka mpenza do baeti banani so babengi yo te oyoka pasi omona lokwa oyebana te mais lelo youtube afongolela motu nyonso porte TikTok pe ye wana komisi bato ba star moto asane théâtre te ayemba te akomi star a TikTok bo siko neti ngai bebi penya ne oza bozo regretter yo moko tosala ba film no etalama namona bino bosala ba film yo na Gracia grâce Luzolo namona bosalaka on s'inquiétait pourquoi qu'on s'inquiétait te Bible exception ne vous inquiétez de rien oh yaya prie ton Dieu senga nzamba fongola ba porte vie na yo alongola ba limitation nyonso batiela ba ligne de marcation batia na vie na yo okatango yaya yo moko bana ko créer emploi na yo ko luka te ka babenga ka ba futi yo mbongo abe pino film oso babengi si ba tsheka sali to comme tali bombo comme tazanga bilamba kasi te yaya ba imilie ye ba humilier mais nga na yebisele o moko ka place o ba humilier ke ne place za botombola amen on a raison baby t'inquiète hein conseil à grande sœur mais likono nga lobi ke na ba artiste comédien tout ou to alinga ke ya solo puis na bolingo makasi c'est si la bisale maman si la zana problème te si la bisale la zana problème te batu ne ba ngaba bimise mabe OK bato balinga babimisa sila mabe mais sila eno aza na problème te mpo neti sila nde aza bana nyonso yaya bongo so oponi ka na yo sila osala ndeni aotika yo ti bebi kuta témoigner alobi sila alingaka ye oui mais bato mosusu sila azwa bango na bafilme batourne nsima nango babalukeli sila bafingi sila mais ye bakipaa na ye te ofinga yo okoma marche pie na ye yo ozofinga yo okita yo omata mais on dirait pendant que bafinga sila koma sino bafani ebele kasi te bato bacomprendre que pourquoi seulement elle nde bato bafingaka il faut te soutenir ye bacombattre étoile mais toi les yeux briller yaya nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer les 3 marges basalaki erreur ya oleka pa Hérode Hérode atindi boboma bana surtout ya de 0 à 3 mois mais tant nde nzambe asala Alexis yesu par Égypte Hérode même basoda bamona te mais baleki na frontière mpo na frontière basoda bazala ndeni bamona yesu te étoile na bible nayebisaki yo déjà ke nasenga nzambe sagesse na intelligence en tout cas miss excusez nanda ko basepeli bazo comprendre sagesse mpenza na intelligence ya miss lolo ekendaka bongo ye aza mama nzambe ya analyse ya bikoloba e miss lolo kolala kolamuka audio moko ebimeli biso voice moko ebimi grande dame oyo amibengaka bato mpe bayebi ekazaka grand azotonga sila na nkombo ya Nadine Dinana ya Nadine bonjour
Yanadine, bonjour. Eh, on peut poli, hein. Tu as passé dans mon beauté. Azam grande dame, tu es. Mais je crois qu'on peut décortiquer qui grande dame. Ok. Pour être grande, il faut en dégainer. D'accord. Oui, et ça n'est pas comme ma reine, toi princesse, ma prenara mutu savoir vivre. D'accord. Ma laksara mutu comment qu'on fait la kit. Oui, déjà la mutu mususu. Ayaki ayen malamoko awuti pasa awuti ba servir yekiti Avandi. on comprend mais pour être grande oye ofandi outi pasa outi ba présenter au kit avant de te mettre il faut d'abord arranger tu t'arranges et puis tu te mets très à l'aise grande dame yé ok grande dame akotaka na kati ya ba fertilité te ok nyonso to eza calomnie oyo nyonso to ekoki koya kosala te enwire yo okota kuna te et surtout na monde ya lelo osola na moto me moto oenregistre yo osola otindi voice wana bapartage tu n'es pas grande dame grande dame asefiaka na fertilité te grande dame atalaka nasala nde nini mpo na avance oyebi eza na pays moko na soit na Belgique, reine abandela ilamba deux fois te. Reine abandela ilamba deux fois te. Garde-robe nous en a 365 jours. Ya bilamba sans compter ba o akoko la nuisette bani. Abandela ilamba te. Qui dit grande dame? Grande dame eza na monoko te. Grande dame eza na mutu. Nous devons réfléchir. Mais tu dis, Nana, on est à revendre ton assis-là. Il faut avoir le souci de ta chaîne. Chaîne YouTube n'a pas la mara vraiment té. On va dépenser, la Bible, on va dépenser mon belé. Et ta maraté. On va batou. Et ta maraté. Mais tu n'es pas la kamwaki. Film est sa point final. Dès que je sais qui Serge Juillet et la fleur. Il n'y a pas vu bango. Grande dame à l'andaté. Grande dame à ça, à grâce à la chemin, oh, faut battre mal la belle. Grande dame des assis là. Oh, le bateau. Grande dame des assis là, pas le bateau. Il y a dit, excusez-moi, pardon. Il y a dit, comment il y a babanga kola dus yaya na maternité ya nini mama sona mama basala nga nini yote nga botama Kinshasa na matadi boye on est comme kono na lobi boye ngala ye presque botama eza différent nga botama clinique chinoise OK so qui na clinique chinoise comment monsieur ça ezali na archive comment la ngeza et c'est le 2 octobre moi la moi ça bota makala minuit grande dame za mutu oyo ya fandi aota l'activité oyo ekoti combien ozomona mutu moko o balobaka quelqu'un qui est respectueuse il faut être respectueux il faut obima na kati ya buzoba grande dame akosala union salité te po combattre mutu yoko luka yo moko osala eloko no po avancer neti likamba chaîne na ye adepasa mbongo ebele aobenga bato afuti bango ye suka mbongo kitoko mais bavie eza mingi te par rapport ya sila na belle vie ozomona batulie armé disali monde toboki omoni monde toboki yaya grande dame avandaka po atonga motu te kometela na suma ma grande dame te qui est grande dame grande dame c'est maman Denise et maman Olive et si la bisalu si la bisalu bango nde ba grande dame le reste ba petite dame balandaka kutu makambo te si la so otongi ye omoni si la to figi ye akangi so te na ba grande dame mosusu bakangisaka ok na ba grande dame te petite dame même dame ala fa kolongola baza ba demoiselle mais bino baba ko boki la dina na zuwa makasi par rapport le baki bino bato bimisa dina mais biso to dina n'est pas Caleb la monde ya YouTube dina na film ya Bakouk ajouaka grande sœur na ajouaka Sarah tout maman député Sarah mosa député donc ça fout la main partout la film ben vipa zaka na kati ya film bango nani ndeko na sa mwasi yo nani o ba bimisa prophétie ke yo adalinga liae nani sifalo quoi ayaka kutana mbala sida olia zela neka patience po bayebisaki ke patron na yo nda obala yo patron na yo ezalaki dingizwa yo mais ya dutaki na prophétie
il y a pasteur naé de la foi. Alanda qui tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Azo briller maza orté. Si la bissale aza pierre précieuse, diamant vert, émeraude. Ba diamant ezaka omona okuti diamant na mwasi na kati. Ba diamant vert, le diamant le plus cher. On va boire na Titanic. Na sura na ba kosi biso mutakoti na piscine na bimisi yango. Yaya Messila. Saphir. Ah, Olivier ngabenga kika Saphir. Mais la bisioté, si la Saphir. Pourquoi comment ka Saphir? Eh! Saphir a le batté. Et puis diamant on a bakuta ngo papa batté. Biloko bakuta les abanyonyon. Vous avez une grande dame. Nanya classé yo. Bon il y a des vous. Tenga la kaya ça va bien le kamama. Yali, na ça sera mis tout chaque jour le kamama. Te wale za bila mokili. Mituka nyonso ekotikala na mokili oyo. Kolo yesa kumisama. Alléluia. Eza moyen de transport. Vanité. Nga na Pierre Cédès nanga. Yana ko longa awa civil. Na Pierre Cédès. Même mutu Pierre Cédès. Yango yo. Bataka carburant te. Carburant za mai na nguba. Opposer liozo kende. Okuta pe la gâteau d'Amsonné. Moi likemba okani na pe d'Amsonné. On continue chemin. Mais car faut ça ba carburant elle est combien de 1700. Mais parce que machine, au côté na kati embouteillage, Pierre Cédès a l'équipe. Même motocycliste na l'équipe na gaz na minute ana. OK. Tant ma papa so ba uta kinga sanya suka. Makena civil makolo aller et retour. Ba lembité. Eh. Tika. Le conseil européen ça. Man. Madame. Hier aza grande dame ngalo. Ngalo pese na pese conseil ndeni. Vous te conseil te. Grande dame. Ngalo pese ka conseil na bato bazaka bala métier. Po ba mata. Yango pesi baby. La pesi baby na azale kinanga. Mais ya ndi non pese conseil ndeni. Ko bela ki yeni ni wani haji moko. Mikolo. Na zandem ka respect. Ya Dorcas. Oh ya sida. Ya sila. Ya Mobutu. Na ebiso Mobutu akufa. Po yo lukola ka ba problème boyko. Mobutu akufa. Ya kaba. Fachi de bokozi fachi. Ya bijou. Oh. Aya boni boyko. Kaba ya te. Na benya na dini. Na sepela ndenge na benga ka ya ndini. Baza pe na matanga ganso na nga kufi. Donc maman banana, nana bano sala théâtre donc on a présenté nos condoléances na ma fille Nana et toute la famille bana nyonso. Wana pe na ganso na nga na vanda pa na bango. Nga vanda pa banana. Donc na zai kumutu na ko sa émission te. So na silisi awa fona kiende matanga. Na okie matanga timu ko ba okunda. OK. Ya Marie pe ya ton âme. Grande sœur wa memanga linganga makasi. Et puis papa na nga ndo lingete makasi. Merci. Donc toi na matanga ba Sarah bana bata ya groupe Caleb to kuta na bango kuna matanga. Na ba bundaji. Pour mes ate nga na kofeli yaya. Na ovana na ona se. So bitumba ba betanga pona obunda te. O akufi wana za être cher. Na vie nanga. C'est ma aza so na ba grande sœur. Aza grande sœur. O ya yaka asoka ye. Ngam na ba no chai make-up na ba fête. Na vanda pa na ye. Omoni pa na ye tanga saki ko na gilf. Na mbiza na gilf wana na zaka wana. Ne akoma siko na sola ndeka kenda te. Yaya na ngam takufi. Mais ba tolo nene na fete na nozala ite oui. Na zaite eza logique. Am susu na zaki na transport te. Am susu na yeba ki information te. Mais nana mwana nga bango nyonso bana nga. Yaya kufa elobi na 14h. Je dois me rendre là-bas. Merci beaucoup à Miss Lolo. Merci à Hervé Mikaï, l'homme à battre. Brigitte l'homme à battre. La maman de Magali, en tout cas. Merci, Nayo. Miss Lolo, Tuzanayo. Toujours qui n'y a pas Nakoshite. Nakata Mavos Wana, où il y a dit Nana et Azotonga Sila. Toyoki Azoba. Ganda Maotonga. Figé à Gesh. Gesh. Et puis, tu as raison à Simon Totali que ça fait au moins 3 mois ou 4 mois. Tout le monde a réussi à faire sur la SBT. Oh, bon, il y a 4 mois de joie. Est-ce que ça va bien se joie?
6 fois 5, combien de mois jouer na que 6 fois 4 na souffle. On a sauté. Il y a beaucoup de personnes qui ont joué sur la SBT. Est-ce que les amis? Les gens longo babeba na asila. Bango kutu babeba na kutu pona ninyote. Babandaka déjà kala. C'est que basalaka groupe na bangwana. Babeba na film Moutou Rouge. Babeba na kisi la zone na pas président Lombe. Il y a kuna katani ayozonga basololi. Donc compter été. Pour y après sa position. Mais tu m'as pela. Est-ce que vous doit compter na SI? Jamais. Après si la Belleville merci. Mais là atira qui na nino, mais après c'est merci. Abi ba balé mon na mutu na. Vous comprenez? Donc Gesho aza acteur ya Silaté. OK. Acteur la famille Vota. Aza acteur ya Silaté. Azala qui invité ya SB. OK. Ozomona. Ce qui va montrer rôle oyo. Gesho des fois jouer ngo ba obenga Gesho. Maintenant on a rappelé Gesho boy. Ko se déranger na ote fois ni ba benga ko na nini ote. Po yo ninga no Silaté. Ah? Alinga Silaté? C'est maman boulot ba rappeler. Na lobi boye na opesé. Na zuma loba na na tchana balance. Na moni ke kilo vani normal. Et tika ta moi mo kiete. Na olinga na biso boye. Omoni sortie médiatique ya Yamayo. Yamayo expliquer ba tout que Gesho za la muta famille libota. Likona ngo Gesho kutala na moko la biso. Blandine mafuta. Na nini wa lemba o nini? Fikine. Te fikine te. Alliance. Presque autant na bananyo. Na alliance. Autant na bijouer à razoba. Ba totanga na ya nanyo. Na alliance wana Blandine mafuta. Asengi Gesho pour azala président ya ceux qui vice président ya dynamique zo ya nini. Asenga ke po bango lokwa bazala accès alliance asengele pour affecter anniversaire ya groupe na. Oyi ma Gesho loba na Blandine. Blandine mafuta. Oyi ke yo penyo kamusanga. Yo bima liboso sila na YouTube ke vando le bela sila. Bino mikolo boye. Boye ke vanda bosa la sila ba bolo bela sila bokoma baboya sila. Wala Gesho. Ya solo penza. Ya nga ko sate. Ayo ko sate batu baebi. Nga ko sate. Yo ko sate. Wala penza batu baebi. Maman na loba na lukelo numéro Blandine mafuta oyamba Blandine. OK. Et puis Blandine pendant ngazaboye akoko kanga tolote. Ayo betela biso. Abi botala na kene lemba na kutana Gesho ala senge service boye na boye alobeli nga boye. Sko yebisanga. Wana kututanga na a jouer film oyo nini film o nini. Ba film côté belé mais film mo Aminata auto ko jouer. Ye Gesho jouer ki mobile ya sila. Nini blocage. Avant blocage, a joué sur film moko. C'est qui la film voilà. On a mandé loba, boké ba jida zawana. Gesho ne jide. Mais moto lobi ki oye sa, biso to loba poto sepela na musala sila osala. OK. Yaya, même si to vanda boto loba maramba faire, pour faire la sala musala bien. To soutenir artiste na biso pour kende liboso. Mais yo ke dako zumba ko na mituna biso po biso to zora mbongo te biso to fani to sali ka musala mais yo ke iba futi yo film ngo biso lobeli bat matali o combattre sous mutanga benga ko ke za famille ava ba ko za famille bota ba benge kwani yo mo benge soupe ala ti sa position. OK. Président Bongo Alexandre e position te pour y passer la ba film na non to se suna taba manipuler biso te. OK. On linga kete allez va là-bas. Comme il y a boye. Va là-bas. Mi ayaka mabe mama leki. Na linga te la mwana nga. Olingi sila te là-bas. Va là-bas. Là où va que le retourne à place à ma grande dame. Pourquoi tout ça? Pourquoi Notamment pour finir à la baraté. À qui pave bino. Ah bon, répondre binoté. Bon pour l'embaté. Mais bon finir quand. Allez qui bino Saphir. Si les diamant vert. Diamant vert. Les diamants les plus chers du monde. Na ebisio. Soki diamant vert. Zana fleur na 4. Tona nini mona nti mwa mai. Yaya vino mobimbo kufa mobolati. Okufa mobolati? Bazaka moko mapamba te.
Et moi, on n'a pas combattu. Il n'y a pas de la mise, genre ça a été. Non. Yaya, yo osesanga chéri na la téléphone na mabina ngo ndenge po ezokende nga yaya namoni te fona mona Dorcas Miss Lolo nakosala na chéri mo isili neti na minute ono eza boye mkazo ozwanga mpe okende osala mosala na ntini so na sisi na mati mama mbinza bato balukanga balandanga mbinza. En tout cas, merci beaucoup à Miss Lolo, Lolo de la presse, Tokoumi Yabiso, Nasuka, Conseil européen, National, Makamutu, Azokuta, Anango, Bakomba, Oyo, Azomona, Baninga, peut-être, on va vendre Kinaye, Bazakita, on passer à ça, mais en tout cas, le coup m'avait pété, dit, on a fait des succès dans le monde de YouTube, grâce à Sila Bissalo. Mais ceux qui ont fait à Sila, et n'est qu'à le monde méchant. Donc, il tout s'est confié, Nanani. Ça fait trop mal de voir ça, et de éviter. S'il a vraiment, il faut trop réservé, et puis il y a Oyemo Azalaka, trop réservé, Azal discret, à l'imam emmené, tout va ébattre Bazalate. En tout cas, bravo, et si la Bissel SB, continuez bon, mais tu peux dire quoi? Non, même ça, si la boy, Bible langa, on attend à la Sainte Bible, et puis si tenez tranquille. Sache que moi, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Pour le vélo, Tessila. Zaka kimia. Moni kimia papa mbalemba kimia ele kamulaya sozakom. Moi sozakom kande za mulai wana kimia le kiango na mulai. Fanda kimia. Nzamba bunda ponao. Oza rasa ba vainqueur. En tout cas, merci beaucoup Miss Lolo, bambote te clôture. Vraiment bambote na batutu o bolingaranga, na pe na lingara bino. Na pesi no bambote ebele vraiment bato kaka balaka ngai nayebi ke botika ngate navanda pendant 1 mois sans téléphone nakomi stressé makasi mais semaine prochaine bomona nga na téléphone bomona nga pena na téléphone et ça nga bien. Merci beaucoup na maman Zozo na Onde ma maman chérie ba gros bisous chouchou na nyota na Londres na pesi mbote belé mama garda kidinda mbote na yo ma verombi ya motema kulutu porto. Na pesi mbote mama Elimbizi hymne national na pesi mbote belé mama Afi Mayemba mama Yvette Pemba ba gros bisous na Paris là-bas mama Elisabeth Monje Mbengai na Suède na pesi mbote belé mama Kati Kanika na Canada ba gros bisous mon vieux Sam Koukou le nécessaire na pesi mbote ebele donc nzamba lola abomba yo Lily de Suisse Lily de cœur. Gros bisous à toi, en direct de Suisse. Merci beaucoup, Bolokoko. Merci, Miss Lolo. Merci, Nabaïnion Sobolandi Bissou. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Merci, Rishi Watouma, mon réalisateur, monteur. Merci, Nayo. Merci, Nabaïnion Bobet Moyo, ami personnel. Et Nabaïnion Sobolandi Dorcas Bolokoko. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.